bandeko bokoto toso mbango bokoto toso mbango avant et là moi 5 minutes kaka so 5 minutes kaka un vrai boule quoi bokota donc on a omela na ngai te biso tozala soki babengeli biso information tonyati toleki bandeko bokoto en tout cas bonjour na bandeko tout obozokota les langues information moi moké je pense que c'est au omela 5 minutes à 6 minutes ezai belé merci mingi na bandeko nyonso bokoti et beau partager ceux qui biso tozwi information toyaka pona koloba pour tokoma déjà ba donc bouche autorisée à peuple petit nanga frère ami Sionga joyeux anniversaire petit nanga ozo poussa un peu kolo comme alcool nanga il faut za mayele un petit onga miss on a petit frère propre a outi ko fêter anniversaire na ye il y a 22 ans. Il y a 22 ans d'anniversaire donc merci na bandeko tout obozo kota bonjour mingi na akwapai bandeko boko tes informations mo moké par rapport na makambo ya biselele ou peut-être bato mosusu boye bien information anate mais biso soki bo monitor l'équipe to akana ba vraie information ou autant na source. Je pense que tango Félix avant comment na ba aventure na biso ngana bokiti to ande ko yebisa bino depuis kalake dauphin ya Fikabila c'est Félix to pesa une précision que c'est Félix. Pour ba mutu aloba ke mobaki mutu aloba mobaki abande ko loba ke dauphin ya Kabila azana kati ya opposition. Biso toya ko loba ke dauphin ya Kabila c'est Félix. On avait des informations sûres et précises. Merci mingi bande ko nyonso bozo kota Doudi Kimpioka merci en tout cas. Bonjour na Maman Naili qui a donc zone 51 merci mingi na CNN donc la beauté suprême merci mingi na Tosta c'est qui le boulot. Merci mingi na Vieux Tchèque de Madrid, merci mingi na Vieux Vincent Kambale donc mes condoléances de plus na Vieux Eddie Bolombo et sans oublier Maître Bola na Pesiombote Maître Bola Papa Tom Wayambo na Pesiombote Papa Aaron merci mingi na Mama Mungala merci mingi na Elena La Gracia merci mingi na Thierry le Commando Starlet en tout cas na pesi bandeko tout oyo tous en bango même esprit sans oublier l'imbattable Churamboma Noko imbattable Churamboma donc et penza soki na bossa ni Maserati wana be mutema mabe wana penza kimpa vite na pesi ombote bandeko boko tambango za information moko ya muke par rapport ya biselele pour biso to yaka na information o ya nzela to surtout zaka soki to na source de to ya ko pesa bino bo comprendre que merci mingi na Maman na biso bolimisanga na zotanga tanga pour ba commentaire pe zokota mimi OK bolimisanga na Yunish Banze donc la grande dame la fleur du jour hein Yunish Banze la fleur du jour la femme intelligente oyo azana mama na mubange na magasin oyo za koteka ba produit tumbandoko na oyo za ka moi salutation mais na information na opesi za mukuse. Je pense na bisele lango place azali na ba pebele ba koyeba makambo ebele na information na ningi na pesa ils ont donc beaucoup tabo partager na information mosusu oyo ba to ba yebite mais je pense que ba to ba pesi biso information na ba ke ko kundula information moko oyo donc ba to ebele ba yebi tango bien te merci mingi na Yunish Banze donc la fleur du jour donc la femme intelligente oyo azana magasin na mon bange na magasin oyo ezana ba norme tout ba standing tout oya ba magasin oyo eza digne pour ce que moni et pas ba Yunish Banze ezaka mindele ba kota terre ezaka ba congolais na mindele parce que azoteka ba produit tout donc bandiko la ngai na onyo so alingi ko somba quelque chose oyo eza na ya ba communauté na biso ba maputa ko recharger ba carte ya Lika Orange ni Proximus tout OK Paris Yunish Banze OK kuna azoteka biloko to aza ko recharger ba carte Yunish Banze azoteka ba maputa pona bozana ba fête bozana bolingi ba uniforme quelle que soit les couleurs bandeko nanga bokende pa Yunish Banze na Gestan Strat 53 wana eza na Alost code nango betika na 40 code eza 9300
de Olanga se retrouver n'est pas unique mais de beaucoup de gens comme na beta ya before biselele bon mon biso depuis makamwana ezo salema tozo toucher ngo te poto ando maîtriser ngo metango tozo information to ya ko betela bino bo comprendre que mutana za très dangereux peut-être na makambo bazolo baloba mais beaucoup mona ke information nazo ya nango ezo bima ndenge en dehors ya makambo bino bozo kawana. Merci mingi na Unish Banze bato nyonso bolingi somba ba maputa bato nyonso bolingi bo somba ba tisi ba sedo ba couleur pona ba fête pona ba soirée pona ba anniversaire ba lever des dés bobengi Unish Banze en tout cas a ko servir que mino bande konanga iboke ndo pesa mbongo epa mwana mboka omo ya na Bruxelles ozo ba contravention oya na Bruxelles o pesa mbongo epa ya pakistanais kende pa mwana mboka na mandi konanga e ko sala biso fierté epa ya Unish Banze donc la fleur du jour. La femme intelligente oyo azako tega biloko tso osa pe ba transfert en bongo donc Western Manigram nyonso azako sa ba transfert na osa la bine sans oublier aussi PDG Mayala il peut osa ba transfert na ndenge na merci mingi bande konangai cotisation ba obolanka ki biso bosunga biso bande konangai ko lukate que okende ko pesa bato ba komo présenter bino Yesu Gege Moïse mbia comme le soko na photo na ye ba problème no ko sila ko bikisa mzembe bandi ko ngai botika bolongo mbongo na bino kati idolatrie bo pesa biso to pesa ba bola wana oyebi ke na pesi na adresse juste c'est le Bible eza adresse juste ya bato nzambe aloba il faut ko sunga nzambe akomate bo sunga Gege bo sunga yalo azana bato ya préciser il faut ko sunga bo pesa biso ba mbongo ndeko na ngai po nzambe akosi souvenir na bino tous sont les prisonniers, tous sont les pauvres, les veuves et les orphelins. De Golangai, aux ans bon on a compte de Zawan. Tout le but est que nous avons compte dans Mobimba. Mais malobon a zoloba et touché yo. Je l'ai vu à 50, à 200, à 300. Namo yo za nango de Golangai. Au bombi c'est bien pour l'avenir, pour l'avenir de Golangai. Ko bomba parfois est bungaka. Ko bunga ezate au monde compte comme il veut dire. Au monde après aux avancer mais zoa mbongo na wana. Pesango na babola, ba pauvres, les orphelins, je pense que vous a protégé par Dieu et miracle, ba besoin na yo mzamba ko s'occuper na ba besoin na ona ndenge ko pesa bande ko na biso o bande na besoin na bosenga nango donc nzambe asunga bino bande ko ngai information na ye nango awa bande ko ngai ezali bon pona maputa obenga na 0032 eza maputa ka te po eza na ba matela eza ba savon to kosomba eza to na ba kaye to kosombela bana classe nous so na ko sali matala soki yo pesi. Donc, au Benga na 0032 466 33 33 52 0032 466 33 33 52 ce que lingi ko benga nga boete et au tchenga la kombo nga et somme donc prénom eza et somme et SSOME nom de famille Otier et Kanji et KANDJI soki omoni ko kokiko koma koma ngote obenga na minga mona epele yango bosenzo ari na zui ata cotisation na tende onanga na Hollande bozo bouger mais bosenzo ari grand combattant en tout cas na yebi ke bouger na noté parce que biso to sincère bosenzo ari ozo bouger te muto nanga ba o peza ba pilier ya combat ya Hollande na Europe bosenzo ari en tout cas to lingi to mona par na maman Mungala carré maman Déboulonné carré en tout cas kotwana to félicitations bandeko. Problème oyo na obete za muke na bimi na pase na kendo sala émission na PDG na Fabrice na PDG Mael ba uti ko benga ngai pona ko pesa ngai information to ko benga na bosenzo ari merci ma par rapport à la situation ya biselele before obo benga bi faible one bi faible obo benga before bi faible ce monsieur azako tchana confusion na kati ya mitu ya bato ba mosusu alobi aza Rwandais ba mosusu alobi aza nini mutu Goma ba mosusu alobi aza Kinois aza na confusion makasi bande ko ba vraie information yango oyo botiaka na ba TikTok ba nini bozo information bo publier yango place aza kuna oyeba ke mutu ayebi ba information oyo ndenge ni osbak ozetibakala la grande dame nzamba sunga nzamba batela ona kini place ozali toyebi ke oza penza une femme combattante quoi. Merci bandeko nangai. Bandeko. Bi faible wana bozoka soki bi faible bi fololo et atie batu ebele na confusion comme pe ba taliba baza ba champion
Il y a information, ce qui va monika ka mutu a pesi position moko boye ali et bimi na ndenge nango toyo ki ba musuba lobi aza rwandais ba musuba lobi aza mutu a Goma ba musuba lobi aza kinois ba mususu ba lobi aza muluba mais ngai na yeko pesa bino na information biso to pesa ba information nzela te biso to na ba vraie information pendant makambo yo ya agent Kagame et l'équipe boyo ki bisoté to lobi eloko pété parce que tozo maîtriser en côté mais comme tozo ba information yango na yeli bino awa bo partager bande ko na ngai bi faible o bobe ngai bi fort bi faible fortina soki bi fortina soki bi felselele soki bi selele aza quinois je pense que aza mona kasavo c'est un quinois Azaba to ba bitu akala wana vers les années 90 que kuna banini o ba ande ko linga kolata ba fanatique peza zaiko boyo kasiko li solo yango bien pour comprendre que ce monsieur c'est un danger pour la nation pas pour la Félix pour la nation. Donc Aza d'abord un bon danseur alinga ipe bilamba bi faible wana bozoka bi faible bi selele. Na à partir de Kinshasa azalaki donc to loba bato balinga ko lata forme alinga ki forme et na forme comme alinga ki pe na musique un bon danseur et ça que no bi monde ya musique na forme etambola ensemble et aye ko kuta na aye ko sala contact ba komi à partir de ko yeba ko linga ko lata omoni bato balinga ba faire lokola ba nani lokola ba Yunish Banze soki ba moni occasion ya place oyo mutoko sala les pib bah ça la tout de façon va s'accrocher pour business et avancer et aye ko kutana na Alitalia oya zani ndekolanga mona kindu vraiment Alitalia dona bo bande bo ta la histoire place na banda nango na masolo oyo boyoki akombo Alitalia te boyoki kombo Alitalia te c'est la première fois boyoki kombo Alitalia na makati ya makambo ça veut dire ce sont des choses sérieuses dikolo akobina na ena kolinga kolata Alitalia akute na mutoyo akoko aider pour na usaba marché na ye ya bilamba wana bazana kin Alitalia a déplacé nini biselele a bimisi na kin a memie na est po omoni na est peut-être mikolo de ba kinois likolo bozoba na bango ba komi kinois même bato est va respecter bino isute po boza ba bololé kala mwana kinois azana katanga kina kindu partout kinois bazo respecter ye kinois bato balakisa biso kulata ba kinois apa ezate kinois oyo moto akivu akomi ko finga ye bololé oteki mboka ba kinois ya kala wana soki akiti peza boye ata lati na eli papa simple yo moko o kinois vraiment et si tu biso mambokati o ni kinois iko kinois na vala mzuri sana omoni ba kinois ba bande ko représenter miroir ya Congo et ça que nani koma Alitalia azwa biselele na Kinshasa amemie na Goma po ba affaire mingi ya Alitalia ezaki na est et précisément na Goma donc côté nyonso na Alitalia ba boti obota makala mingi te boyebi te grand prêtre wana ndeko na ngam mtoto amanyema boyebi te bande ko na ngai grand prêtre na makamba forme Alitalia dona Alitalia wana banoko na biso ya côté ya Kindu kuna amemi biselele na alongole na Kinshasa comme alingaki bilamba na kobina po danser ya zaiko ya makasi biselele ona olo bango te pona ko amiser galerie te za vrai Alitalia monike na zui motoyo akokoko ko salanga ba marché ya bilamba amemi na Kinshasa amemi na Goma et à partir de Goma akoma ki lokola mannequin après vendeur ya bilamba pour ceux qui alati bilamba na ba bureau tout ba mikonzi tout tangona kino petit mo kino ala taka bien azote ki la bango ba bilamba ayo ko kota pe na monde ya échange ya mbongo donc akoma ki plus na kati ya ba affaire nde biselele ayo ko s'installer je pense place aza wana place aza ko bakangi ete muto akosa bino te c'est ça ba aventure mais akomona kake information muto wa bimisi yango wapi biselele akeko s'installer na est grâce ya Alitalia ezala makambo ebele peut-être musuna koloba te po risque et au créer ba makambo ebele awa
omoni tango akomi kofanda kuna eza na ba conflit mosusu na kokota na kati te, mais Wemba aza na kati. Wemba aza na kati ba oyo ba yebi lisolo ba koyeba makambo ya Wemba na Alitalia conflit ni bazaki nango na sukele wana boucler yango po vie aza na ete. Comprendre? Conflit ya Wemba na Alitalia ba yebi eloko ba welaki bino moko bobule salaka vous comprendre eloko ni salaka na mokilo ba welaka entre deux mibali na boy ko tanga ba kombo mais vous comprendre. Wemba na Alitalia bazali na conflit ya eloko bino moko yebi po Alitalia abaki Wemba ndeni babaki vraie information hein? Babaki ba mimi na poto tango babaki ba mimi na poto akambo pe ezaki ebele wana wika place hein ebimi ebele donc bosala ka histoire moi sina mobali ndenge ezala etiaki conflit na Wemba na Alitalia et botaki makambo ebele makambo wana conflit penza, mais entre temps Wemba peu comme Bisele la za muto a monde à musique yemoko azolenga kolata amona ba grand prêtre lokola ba Wemba et provoquer liwa ya Alitalia po balobi Alitalia babete masasi bande liwa Alitalia na information ba pesi uta ekaka na ndenge makambo ebele na bato na otanga bana na kati ya makambo liwa Alitalia ba conflit balekela à travers nani Biselele bande boyoka Biselele o bozo benga before bon moni place na outil na histoire tozo kende nango pona que c'est un homme dangereux parmi ba victime na ya liboso ya Alitalia pour azaki pire petit ya Alitalia ba conflit oyo boyoka ba conflit na auto beta wana et ça là que abomisa Alitalia aboma et pas abomisa aboma trahissa Alitalia pour ba bomaye Biselele before wana Alitalia accueilli vers les années 90 quelques Biselele atika na ba affaire na échanger ya mbongo. Maman Nadia Maïf, merci en tout cas, bonjour. Je pense que lobby na okele kapoto na zwa mwa iloko wana nzambe apambola maman Nadia Maïf. Biselele atikali na kosala ba affaire na ina ko changer ba mbongo na Goma. E ba tout tango aumeli kuna idée ki kinois. Ba ebikeza na kinois mo ateka ba bilamba ba nini automatiquement na côté ya Kishasa et comme otia confusion na ba o ba yeba ki Biselele te ba yebika ke Biselele azamuto a Goma. Potango akenda kuna mamususu mamona ete ba komoka komba Biselele. Biselele. Vous comprenez? Et automatiquement et ko sala ke tango bato wana ba ekoya ça veut bato afdel oya ya Kabila Muze Biselele azaki parmi bato ba bande ko changer bango mbongo na ko tekela bango ba bilamba ko tekela ba Rwandais tango ba kotaki na mouvement ba yaki nango ba kuti Biselele na Goma ateka ka bilamba a changer ka mbongo ba mbongo wana tango bazo yiba ba mbongo na ba changer ba mbongo donc ma mouvement mbongo zai makasi mais place à changer ngo chura mbongo malembatable le bogard de tous les combattants 1 mètre ceux qui 2 mètres 10 na oza 1 mètre combien 2 mètres on a l'équipe na moulai pe de toute façon comprendre Alitalia atinani donani Alitalia kufi mutu abomisa Alitalia Biselele a trahissé na ba conflit wana vie beaucoup na kati makambo bino mongo boyebi oyo bomanga mokili wana oyo bomanga mokili et ça dit que Biselele atikala kuna après liwa ya ba dona ya ba Alitalia kenda Biselele atikala kuna na ba affaire ya koteka bilamba na ko changer ba mbongo batu wana tango ba yeba Rwandais bakutaki Biselele na kati ya ba affaire ya koteka ba mbongo akomi changer ba mbongo automatiquement epesi ba accès na ba autorité oya ya ba Rwandais bakotaki tango ba bengani Mobutu et Biselele automatiquement ayeko koma agent ya renseignement ya ba Rwandais parce que azaki na accès ya koteki la ba mikonzi bilamba azaki na accès ya ko changer ba mbongo ba récupérer comme agent ya renseignement ya Kagame yango bomona kike tango ba Rwandais bakoti Biselele azaki parmi ba sentir
ya bizimakara. Ceinture ya makasi ya bizimakara. Tango ba Rwanda bakei et ba conflit ya Mzee Kabila ezali banini bizinani before azalaki penza et bi faible wana. Azalaki oyo ka penza po mona bizimakara. Il faut les capar biselele. Quand ça a aucun information tu vas magamba à l'Italie donna bino boyeba ki yangote. Et ko saki akomi penza oyo kapa chouchou ya Kagame. À partir ya ndenge akotaki na RCD Goma à travailler na ba Rwanda, ça veut dire biselele aza muswahili testin muluba comme na yebisa ki bino. Pia muluba confiance oya kufi. Lokola Tchala Mwana pour le moment, je crois en Tchala Mwana. Pour le moment, je crois en Tchala Mwana 100%. Mais Tchala Mwana vivante, na tiko ndima ete. Même ceux qui tango azaki na hôpital, aza penza na coma, batie ba sonde, na kotiko ndima ete, ngai na kondima, muluba oya kufi. Na bi oyo penza, naza ne confiance. Ataba mbongo na ngana kopia ye, ataba secret na ngana kopesa ye. Po awoloba lisusu te akotra ye ngana lisusu te. Mais muluba oyo penza za kopema. Ndeko na ngai ata kondi ako trahir yo n'importe quel moment. Biselele muluba. Biselele c'était muluba. Asali musala ya bandeko la biso akatsai na ninga blagite na ninga ya renseignement a servir Kagame na ninga blagite biselele. Yango bomona kike na ba conflit ça ki musée na RCD Goma tango ba sa ba fusion ana biselele a se retrouver na kati ya ba affaire. Na service de renseignement ndenge a aida ki bani biselele abomi bato ebele bande ko nga bo partager boyoka biselele abomi bato ebele e umeli wana te komba yeba kike biselele azaka pire petit a papa Wemba bande ko bolanda pire petit a papa Wemba boyebi un certain moment boyoka ki beaucoup. Bato bauti koyaka mikolo bayaki na babote ya mbula lelo bakomi kosoba bamituka biso toko tala bango kaka boy donc Wemba akome ko attaquer ba Rwandais. Wemba akoma ko attaquer ba Rwandais anublia ki aza pire grave aza pire vie ya biselele o sentir ba révélation hein? Teresa Miss oyo izaka peuple mokonzi mtaoni ata bora boy. Oyo, il faut que ça peuple mokonzi po nyata boro ya boy. Wemba komi ko attaquer Kagame. Batoyo, bauti ko yaka mikolo na baboti. Baye ko komela biso ba komi ba millionnaire. Biso Wemba abosani ke aza pire vie ya biselele. Biselele pe a servaki Wemba pona makambo mosusu ya baliwa ya l'Italie. Biselele aza parmi batoyo basali pe Wemba kufa. Kagame na service ne ba lekela par biselele. Po ba boma Wemba. Po aza pire vie na ye. Na confiance aza Wemba zaki na ngo par rapport à makambo aba l'Italia. Donc Wemba zaki na confiance ya petit na ye biselele. Makambo place azala obaki muto aza ndoki abimisa ngo wapi. Liwa ya Wemba biselele azana kati. Tant que pire petit ya Wemba, un bon danseur ya Zaiko, mutu alinga forme, alinga monde ya musique, agent ya Kagame, proche ya Wemba. Comme Wemba abande déjà, pour Wemba zaki n'importe qui te liko nangai. Ata to bande ko attaquer viwana po, to zaki na besoin viwana comme na côté à mobiliser. Mais na ndenge ya logique, Wemba za n'importe qui te. Beta na dictionnaire. Okomona Wemba na kati. C'est dire Wemba za ki na influence makasi ya ngomoni biso na ndenge kina to bise veo a servir ma belete. Ba Rwandais comme ba comprena ki déjà que biselele akoma ki agent na bango abomi bato ebele ba directeur ebele ba société parce que ya bande ko kendo teka bia bandu o bomba bango nini. Azaki vendeur ya bilamba ba griffe. Oh, ce que za directeur exemple ya Snell. Ba Rwandais ba signaler que Joe wana to son. Au moins na pe biselele ba forme pe ayo ko tekela yo. Ba forme empoisonnée, vous comprenez n'est pas boma. Ba chemise empoisonnée, ba sapato banini. Musala parce que azana ba qualité à bien. Pour azaki proche à l'Italie. A comme ateka kabiloko ya cher ya bien et ba directeur et bena ba politicien belé. So ki ka okoti na ligne
ya Kagame biselele nde aza exécuté à travers côté ka bilamba yo lata elamba boy chemise donc yango na yango donc respirer ka boy OK biselele soki na koti te botuna est-ce que biselele bande o changer mbongo ta bande o teka bilamba te botuna bato ba yebi soki na ye moko place azalo be jo a ubisa ngo wapi donc biselele bomi bato ebele tant que agent Kagame vender ya bilamba et changer la bambongo biselele abomi ebele bon place na uti na histoire ya biselele tina ndenge na okende biselele ayebi liwa ya vie beaucoup pour ça pire vie na ye vie beaucoup la comme si critiquer ba Rwandais ba Kagame biselele pembeni na ye bino nyonso bomoni avant même Wemba bando critiquer vie beaucoup biselele déjà ça qui na RCD goma bras droit ya nini ya nani oyo Bizi Makara mais biselele toujours pire petit à Papa Wemba liwa ya Papa Wemba biselele aye bien na bureau ya nini na information ba pesi ngai na bureau ya Félix bato bakufi eza kamere muto bando boma batu te eza kamere te biselele tekeli bato ba chemise ba pantalon ba bande betu baluba biselele muto abomi bino bozo tala ka kamere ce n'était pas kamere bato na bino tango bakome kuna voata kumvoata sap banini muto otekela mango ba chemise ba pantalon biselele empoisonné oh ça va révélation moko bo comprendre dans votre biselele akoma ki fournisseur ya forme na présidence et soki Kagame na circuit oyo nasha maboso na pesi mbote soki Kagame na ba Rwandais ba monike mutoza pembeni ya Félix ba monike biselele yako tekelo ba chemise ba pantalon ba ceinture ba bilo yango mona ki ba luba démarche changer comme makolo bo soko tambola pantalon ekoti na kati ya makolo forme uti wapi biselele muto otekela ka bango biso tukulo ata ma veste biso tukulo ata bien bomona ki mu pepe wana ndike beta muto asali travail wana ya Kagame pembeni ya Félix biselele na forme kotekela bilamba donc biselele abomi bato bien na kotekela bilamba bato baza na kati ya président ba webake biselele aza parmi fournisseur na bango ya bilamba na ba parfum ya qualité hein? Donc pour vous dire que biselele aza même na prison te Félix aza na rien à cause la biselele wana pour biselele ayebi tout bo te komona moi eloko muke beta kikaka omoni ese makelele biselele aza pire chouchou ya Kagame na Museveni Bahati fini Batistusta merci en tout cas na pesi mboti donc muto abomi bato ebele dès que zoyo kao abimina soki moi sinon c'est faux problème eza wana biselele aza agent Kagame ye muto abomi ba directeur ebele ba conseiller ebele ya Chilombo na bilamba parce que ba tutu ba yebi kuna ke azana ateka ba qualité ya bilamba ya ndenge ya blague te na moi ndeko aloba ozolanda nga depuis Kingaba Musa Gabriel merci en tout cas bana Kingaba bana Yaoundé bana Kingaba ngona komi obosa nango bana Mandrandele bana nini na pesi bino mbote ponga na fanda pe na Kingaba na mandra fanda pe na Kingaba biselele muto abomi bato na kati ya présidence oya Félix eza kamere te muto akosa bino te o eza ba formation moko sir ba bomina ngona biloko akolia te ba luba ba welela ki forme donc soki kaka biselele azui code tekele elamba ya Versace mutu na ngai yo za mutu a présidence o ba plan on a beta on a ba 250 bon pesa nga 120 100 euros pesa nga 100 yo za pena mutu na ngai zwanga ta ba luba ko pesa ngai ata bo pesa nga 5 chemises na ko pesa au fin du mois angata muluba abomi muluba biselele muluba azobo mandeko na muluba siko bongo nga muswahili muluba biselele fortina soki biselele abomi bandeko na baluba ya blague te na mitu ya baluba bazoye bake ajimashima mino bana betu bayaya bana ye mutu abomi bandeko wana tuna ba poison na kotekela bango bilamba
Mais bobo qui m'a yé pas ya Rwandais à Kagame et ya les caméras. C'est biselele. Oh, il y a des informations, des révélations. Il y a des gens émission. Na PDG Maya là, moi na balubi non beta na no boro. Biselele, Félix a un mois à dire devant Biselele, mouton ko sabinoté, oh bakangi Biselele, Azana un mois à dire parce que Biselele c'est lui qui dirige le pays à travers Kagame, il est conseiller, bozo Kagame est conseiller spécial à Félix. Et la place nous sommes beaucoup moins que bazo kende na makamba ba tout Biselele là. Parce que azo représenté ba tout, mais un roi un muluba, tango totunaka relation ni les abande ko biso ba luba na ba Rwandais to comprendre kate bolela na mabeta na Biselele musala sali asilisi ban ba Jacques Ilunga asilisi ba luba abomi ba luba belé li pona intérêt ba Rwandais tal bozo luka Burundi abato so kamere c'est Biselele information na zaki nango yangwana Biselele Félix a un pouvoir à kokanga Biselele théâtre. Kaka ndenge akokanga kamera te, kanga ndenge akokanga nini Moïse Nyalonga bote, akokanga nini Rubero te, azana pouvoir akokanga Biselele te, Biselele te parce que Biselele est très fort par rapport à pouvoir akaya Félix. Félix a un devoir Biselele belé pour akoma wana. Ba akor rebelle sinyame na miso nae. Oya beta ki wana ezaka mwa moke. Après ba bisinga ba bisoki Biselele alingi lelo akwesa Félix. Ako bimisa makambo mususu oyo. Congolais toi kobima na ibanda. Soki lelo Biselele alingi abimisa. 24 heures les abelé balobi bokima, Félix okima. Ayebi nyonso. Nzambe apambola bino. Donc on les ali peda commanda eso donc la bouche autorisée du peuple. Ngena ko bisa bino ke Biselele bakangiete, Biselele azana est libre. O nyonso bozo mwana izaba aventure. Ça dit que j'espère non ko miomba we ma tata. Ok, sawa. Natiki bino nake ko se préparer na kendo sa émission na Fabala. Ndeko nanga partager émission oyo. Ko yebisa bino ke Biselele azana est libre. Félix akokanga Biselele te. Liwa ya Mose Biselele ayebi yango. Liwa ya bato mingi Biselele wana. Boluka kamera ya bato aye muto abande obomate. C'est Biselele likolo bandeko na biso baluba balinga bilamba. Balinga bilamba. Bomona kite même temps kamera bakangi. Est-ce que bato basile bati okufa? Bati okufa te. Bando okufa ka bato ko tuna mi kamera na prison na nya oboma bango. Biselele. Merci mingi na ndeko na ngai Abdoulaye Mabaka. Lemba, merci en tout cas. Natiki ko se préparer na kendo sala émission. Na ezaka information. Bandeko o nyonso bolaka ki biso quelque chose s'il vous plaît. Toujours kende na ko chiter pour na ba récolte na biso. Ndeko na ngai soko zana na projet ya kopesa biso na noté. Tia projet wana ke na mbongo na ngai à fin du mois oyo nazwa ata moi 50, ata 20, ata 100, ça dépend na moyo. Mais kana no nzambe oya biso bolongo na nzambe oya ba mukuna oyo na nzambe ya baba gege. Balobi te nzambe mais pesa na mbongo to pesa no ba bola wana bandeko na ngai. Pesa mbongo to pesa ba bola. Omona elamba na yo mama moko afanda boye na zamba amoni kaka mungwa 1 kilo na ya mungwa 1 mungwa na bino omoni ba biso to ko bilo to ko na poto we valeur ya mungwa te na ba village tuna ngala boketu to biso valeur ya mungwa tuna biso mama moko ya koko afandi boye azaka na mwana na poto te asa amona kaka ke mwana na ya poto atindeli yo mungwa na sucre na liputa na savon na alimenti pande o biloko no tanga wana yo ko mona ngo pamba kuni eza na valeur ya blakiti eza biso bamboka te to yebi valeur ya mungwa na bazamba to yebi valeur ya sucre to yebi valeur ya kisi to yebi valeur ya savon. Donc dona yo ko pesa biso yeba ke eza na mama moko akofanda boye mukolo azali suna famille donc azo contenir donc akende na ekaka peut-être liputa na tamba kozwa yango nde kokunda ye parce que bamosu ba ko mofanda bango ko mozela bango aliwa na ba aja mikolo to wendo pesa wana ndeko na ngai mosu akolata yango et donc la monique depuis ça fait des années sont ba liputa te ba prisonnier ba ola na se moi obo ko pesa biso nde yango to kende to pesa ala lata na matela. Cotisation est très important. Bon, mais quand on zambé na biso, to pesa ba pauvre. Je pense que nzambe akopambola bino. Na ba onyoso balingi otinda, kokanga mutema tende wana ngoza na mbongo na compte. To biote ko ndo bisa biso ba compte na onyoso. Kanga ka mutema lobiki na obimisa mwa mbongo na otindela bino. Oya lobi awa na ville ya Ituri na province ya Ituri.
to landi yo 5 sur 5 commanda iso wana na ah ouais bati fini ba tout ça ah ba olanda ngati na Ituri ba toto ya Ituri mina basalimia sana Mungu ababariki aba protéger. Donc il y a une information va partir que parmi batu biko na ba kongomani ni kongomani yepeke ba kongomani biko na joa bopeke bandi kona ngai parmi bato bazoboma congolais ça ba congolais bango moko Rwanda za musika biselelo na za muluba tala ndinga sisi bandi kona ina présidence Nzambe apambola bino dit amen.